Charme na ye proteja kanga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba Diamant Noir. Diamant Noir TV, bonjour, bonsoir, ça dépend na Ernini Bino Botalaka Gisele Umba na bandeko oyo bakota na sima tolobi toye na makambo ya mboka RDC toujours. Donc tolobela situation sécuritaire au pays, donc précisément na est na biso na Beni oyo tout le monde azolanda makambo ezoleka na Beni toza obligé eza passage obligé comment ezoleka na Beni. L'opposition et leur fonctionnement. Opposition où tout le monde a habitant, tous opposition, tout le monde a côté ya Lamuka, mingi tout le monde a Lamuka bandeko na biso donc tokolobela opposition et enfin tokolobela likambu les problématiques de la coalition FCC et Cash. Nde yango ezali makambu oyo biso tozolobela lelo tozala ba invité na biso mais poto banda tomoni bino nyonso tout o bolingara Diamant Noir na o pe balingara Diamant Noir te o bozana kati na biso esengo ya komona bino en tout cas tango Gisele Umba servante na bino o tolobi tozawana pona ba information Diamant Noir zakaka molobeli ya peuple tango peuple bino oyo bolandaka biso tango bopesi maloba ke nini ezoleka te toyokaka o bino bozoloba nde yango biso totunaka pe message na bino ekomaka tokolobela likambo mosusu awa na kati eza likambo ya Mike Mukibai oyo tout le monde a yebi tozanango na kati awa tokolobela ngo lelo azana prison ya makala nde tozolobela oyo ezoleka na Beni mutu nyonso tu ndeko nyonso tu azomona to soutenir bandeko oyo baza kuna penza mingi papi le roi carte limité tolobi bino bozana bambongo donc bambongo wana fo bimaka pe kuna na Beni tango bandeko bazo tozomona ndenge bana mike bazotika bazoluka biloko kolia tolandi petite fille wana ya 6 ans. En tout cas, likambo wana esala biso tango mosusu lobi pasi mutu te kondima ni yo ozotalanga ninga Diamant Noir wana Diamant Noir mutu azoloba te mais maman mutu azoloba etant maman na kondima te mwana nga 6 ans atambola nde tomoni petite fille ya 6 ans na baleki mibale donc eza vraiment grave. Il faut situation wana esila na este ya mboka na biso vraiment bakonzi ya mboka tango bazotala bamona makambo ezoleka na este tosala bajete Congo ezali ya biso et ba vie ya bato wana ezokende ekwa pe kozala yo comme pe kwa kozala Diamant Noir. Oui, allô papa na biso Zoro, bonjour aux en direct na moni déjà Félix Obaso lobi azozela yo po olobara bien na kufa mboka. Bonjour papa na biso Zoro Bilel et bato bazolanda yo pesa bango moi idée qui est Zoro na vite fait poto yebi na Diamant Noir TV mais le quoi tozomona elongité malobe pana. Matondo mingi Gisele Umba ya Diamant Noir losako na bandeko nyonso baza kolanda biso na YouTube. Oui. En tout cas Zoro Bilel Imbeta Solarian nazali activiste nazali actuellement naza secrétaire général ya mouvement Renaissance du Congo et naza moko ya babundeli ba résistant ba combattant patriote o batelema pona likambo ya libération ya mabele na biso Congo Zaire Congo naka Congo ya bakoko. Ok, to bandi na likambo to moni lelo yo zali mobundeli ya mboka munene o biso to yebi ozalaka to mona makambo nyonso elekaka na poto awa Zoro Bilel azangaka te mais vu situation oyo ezoleka na mboka na biso précisément de tolobi na Beni lelo tango yo zotala yango ozomona lelo population atelemeli MONUSCO aboya lobi ke bango bakende et tomoni gouvernement na biso atindaki ba généraux otomoni atindi Numbi Mondos pardon na Tango Fort bango misato wana mais bango bazali bato oyo yo yebi Zoro Bilel o bazali sanctionné na mindele poto lo ba yango bongo
mais yé lelo bango tomoni bango nde moto bakei kuna na beni me bamassacre oyo ezokontinue balobi ke bango bazali bato bango bazalaki na kati ya bamassacre wana oyo ebandi kosala mais lelo tomoni gouvernement na biso le même bagénéraux wana nde batindi bango kuna ntango ozotala makambo wana okoki oloba nini mpona ntango mosusu est ce que situation wana ekochange na présence na bango to ekozala pareil mpo ndenge bagénéraux bakei maloba epai ya zorobile totikeli matondo mingi mama Gisèle Lumba na motuna otuni en tout cas eza mawa mingi eza pasi mingi kozala na mboka oyo tous les jours okondaka bato baza kokufa te mpo bazalaki malade baza kokufa te parce que ntango na bango abomo ekokaki me baza kokufa parce que baindividu moko baassassin babandi baza kosala action wana ya koboma paisible de population oyo baza bacivile et non armé naza koprofite mpe na occasion oyo mpona ntinda bacondoléance na ngai na bandeko tosanganaka na bango na bitumba na bafamille nyonso oyo ezali éprouvé na beni epi bandeko na biso mingi ya banande oyo baza koperdre tous les jours bandeko na bango en tout cas nzambe ya bakoko akongomo ngali maija vidi mokolo azala na bango apesa bango makasi mpona kosurmonte situation wana et surtout ayamba milimo ya bandeko na biso oyo bazali kokufa non parce que baza bacriminel non parce que basalaka mabe mais parce que bato moko bazolinga babengana bango na mboka na mabele na bango mabele ya bakoko na bango maintenant situation ya mundosi ya tango fort Gabriel Amisi situation John Numbi yo moko lobi yango baza sanctionné par la communauté internationale et mingi États-Unis d'Amérique États-Unis d'Amérique a sanctionné bango et basanction eza basanction moya kite kaka ya ofele ndenge wana bapesi bango basanctionna bango parce que bazali baresponsable ya bamassacre ya bacrime ya bameurtre ya bacitoyen congolais moto lokola John Numbi bato baza komona John Numbi nani ayebi te ke bataillon Simba oyo esalaka massacre ya baadepte ya bundu ya Congo na 2006 ezalaki commandé par John Numbi soki tolelaka lelo Floribert Sebeya soki lelo tolelaka ya bazana moto aboma bango ezali John Numbi mokili mobeyebi yango moto lokola Gabriel Amisi tango fort oyo azali ye moko na le commandant ya batroupe rebelle na niveau ya est wana aza responsable ya bameurtre ebele aza responsable ya baspoliation ya babien naturel ya Congo akoma commerçant atekaka bamabaya mbongo wana azwa yango wapi ye aza responsable ya bato ebele bakufa moto lokola mundosi oyo ayebi teke moto aboma Mamadou Ndala ezali mundosi wana nani Mamadou Ndala akufa mundosi aboma ezali Mamadou Ndala oyo akimisaka bato ya barwandais wana na Goma après baaction asalaki kuna bamemaki kuna ngana oyebisaka ya peuple congolais bazairwa baza kolanda biso bayebaki bato oyo nyonso babundelaka Congo ya solo en tout cas baoyo baza na kati ya armée ya occupation bato wana babomaka bango tomona Buja Mabe ndenge akufa tomona Mamadou Ndala ndenge akufa eza baréalité moko ezali wana maintenant présence ya bato wana place wana eza kolakisa mingi bandeko na biso oyo baza koka kosalela cerveau na bango te mpo bacomprendre ke ndeko na bango Félix Tshilombo Bizimungu Pete Watanambe Antonov Tshilombo azali au service ya Hippolyte Kanambe azali moto oyo azali na pouvoir te parce que soki azalaka na pouvoir en tant que commandant suprême des armées alingaki asala révision de compte en comble ya armée wana mpo adimisa batroupe étrangère oyo ekontrolaka armée wana Gabriel Amisi azali mwana ya AFDEL azali mwana ya CNDP ya M23 pareil pour la John Numbi ce sont des amis ya bakunda batoire ya bamutebesi ya bakabarel de bapeti na bango batoyo baboma bakongolais bazali baresponsable ya génocide ya plus de 12 millions de morts et soki bato wana boza kopesa bango commande bakontinue kosala mosala wana ya armée alors ebaza bacriminel yo kasi bato wana bakoapporte solution Thomas Sankara banda koloba un militaire sans formation civique et idéologique est un criminel en puissance armée ya FRDC ya Congo wana oyo ezali armée ebotama na rébellion ya AFDEL ebotama na rébellion ya RCD Goma ebotama na rébellion ya M23 ya CNDP nanana ya MLC ce sont des criminels des gens qui n'ont jamais reçu de formation militaire sur le plan idéologique et sur le plan citoyen donc baza wana bato basimi minduki babetaka masasi tomona bango na Kinshasa naza komona bandeko nanga baza kokufa sous prétexte de barebele ya ADF Nyalunde baza kokuma bango c'est une aberration ezali lokuta monene oyo bakongolais nyonso esengeli bayeba ADF Nalu existaka te na Congo ce qui font ces crimes là
ce sont des militaires rwandais, des militaires ougandais, n'a militaires, il y a étrangers au Bazali, dans la FRDC, en complicité dans MONUSCO. Parce que MONUSCO, il y a Kawana, pour la base de la force interposition, empêcher à ce que Batri Moana et Salam. Mais depuis MONUSCO, ça fait déjà plus presque 20 ans. Depuis 2001, Basara Nini Yamalonga, pour la s'interposer, au contraire, les atrocités ne font que se multiplier, parce qu'on va continuer au coup. Alors que RDC et Bessabamo chaque année plus d'1 milliard de dollars. Donc Bazana déjà dans 20 ans, plus de 20 milliards de dollars pour un résultat ni de l'autre côté. Donc ceux qui ont une population, il y a Butembo, il y a Boudiana, il y a comme côté les Mélamonisco, parce que trop c'est trop. Mais le coup là, le mobilisé, mon groupe Kanambe, Antonov Silombo, Azade président de la République, Azam Mouana Moussala, la police Kanambe, il ne peut rien à part exécuter par ordre Oyo. Il police Kanambe parce que pouvoir, Gisèle Lumba Diamanoa, tout le bagayango, pouvoir, ils ont la présidence, et quand la présidence a les titres, avoir le pouvoir et détenir les titres de président, c'est pas pareil. Pour avoir le pouvoir, il faut d'abord avoir l'impérium. L'impérium, ils allaient maîtriser les forces armées sur le terrain. Et les forces armées sur le terrain, nous avons contrôlé en gros, ils ont Hippolyte Kanambe alias Kabila. La première année, John Numbi, Azali Mastanae, compagnon de l'Amérique. Le roi Nansous Gabriel a mis, c'est pareil. Donc ils sont là pour consolider acquis à occupation en Boka. Ils sont là pour consolider acquis à Rwanda, Ouganda, le détriment de la population congolaise. Voilà pourquoi on a massacré la population à Haute-Voix pour inciter la population à Kikamabele Wana Akenda. Bango Baoya ko remplacer. Parce que dans l'économie de peuplement. Donc il y a un pas la ville, donc Boyoka Somo beaucoup de traumatisés pour Kimi et puis surtout être remplacé. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et tout cela ils le font en connivence même des Konabino, qui l'ont mobilisé mon groupe en Canada, ils ont dit trahison honnête. Parce que nous avons pas beaucoup fait ça aux Congolais. Mais bon, nous on comprend ceux qui ont dit que nous sommes meurtriers, les Congolais, c'est normal parce que tant qu'on a la peine, on a Boutembo. Bayembela Kaye, Kilombo, Zoba, Kalamakambo, Sani, et qui et Mamara la peine, Mazembo, Anagnoso. Et c'est tout à fait normal que la population est payée pour casser parce que symbole ya résistance lelo na Congo ezali na este wana symbole ya résistance lelo ezali na beni wana et population na beni ba comprendre nyonso yango omoni batelemeli première force ya occupation na Congo c'est-à-dire la MONUSCO au bazali lourdement armé et bazali na plus de 20 000 éléments sur le sol congolais au baya tourisme sexuel au baya wana pour la la pédophilie au baya wana pour la dépravation de mœurs alors que mission na bango ezali ok tozokende na likambo toza na makambo mibale nde tolobaki likambo na biso ya mibale ezali likambo ya kote ya opposition oyo biso toyebi tozomona opposition na biso lelo mwa bokabwani ezali nayebi ke yo malobano ezaka mingi mboka eza okipe ndenge yo lobaka opposition etali yo te me ntango oza mwana mboka ozali makambo ezoleka na Congo ozomona yango il faut kaka oloba tozomona bango bokabwani du jour au jour bazokabwana côté ya opposition mais bango baza censé ya kobundela mboka parce que bino na bango makambo maloba ekendaka mwa ndenge moko na koyi koloba te ke maloba bino ezaka moko po bino ba résistant boza makambo su bolobaka oyo côté ya opposition balobaka yango te mais kolanda bino na bango bokendaka ndenge moko lelo na komba na bino ntango bozotala ndenge opposition ezomemela makambo to ndenge bazokende na kokabwana okoki oloba liloba nini mpona kopesa exemple moke ya neti makambo mosusu me totuni nanu bongo okoki oloba nini ntango ozotala opposition ya mboka na biso maloba epa na non mais eza matondo mingi na motuna maman Gisèle Lumba eza normal opposition wana ekabwana parce que l'objectif était baya kodistraire population congolaise soit remontée à bloc pour la soulèvement populaire il faut passer une distraction dans la population dans l'élection dans le pays occupé. Maintenant, il faut qu'il y ait un stade où nous sommes dans le stade de soudre l'opposition pour s'aligner le pouvoir. Et c'est ce qui est en train de faire. Ceux qui ont une opposition n'est pas au Kabwana. Ils ont Kabwana parce que sur le plan idéologique, ils ont Kabwana parce que c'est une question de positionnement par rapport au pouvoir aux gens dans la casse. Mais bon, ces opposants-là, ils sont au service du système. Ils sont du tout maladie, ils ont la système équerre. Et le système
Kenya derrière l'opposant, au Bazali, bango de soba avatar, bana misala ya empire, bana misala ba impérialiste, bango de soba kenda na sima ba décideur, pour bazo ba injonction, au ba ko appliquer na mboka. Alors que, tant ba kenda na élection, ba lo ba élection démocratique. Tant que élection démocratique, c'est-à-dire c'est le peuple qui commande. Donc ceux qui veulent sur l'injonction, il faut que le peuple pour voir la mamie à Zakoloba. Il y a beaucoup d'opposition, basant des bandades, basant la situation, basant la mais ça, scénario qui prévisible, nous attendions à cela de Beg et Kosuka Nemwana, par contre, on va s'aligner parce que ce ne sont pas des patriotes, ce sont des patriotes. Et ils sont prêts à baisser leur froc au plus offrant pour basala bango bakosala mais azwakaka place akoki kolela. Donc c'est tout à fait normal. Et puis quand vous avez opposition, qui est-ce que tu appelles opposant? Jean-Pierre Bemba opposant. Nani, comment il s'appelle? Mouzi Toazan opposant. Comment il s'appelle l'autre là? Nani, Moïse Katumbiaza opposant. C'est ça ma question. Oh, il faut tout mitou na rapena. Ce ne sont pas des opposants. Ma frère opposant à Minto Dosolanayo, Bazana exil, mais surtout Bazana Boloko. Ceux qui sont en train de circuler librement au Congo, ce sont juste des accompagnateurs du système, ceux qui sont en train d'entretenir l'œuvre de l'occupation dans les Congo. Et bis la résistance, déjà, le pays est occupé, il est inutile d'aller aux élections, le pays est occupé par ça la politique de passer ce bon élection, vous avez légitimé l'occupation. Ceux qui ont la politique, ils ont acceptation, ils ont résigné la situation, il y a occupation en Boka. Voilà la situation, tu connais l'angle. La preuve année encore, toujours dans ma démocratie, peuple n'a commandé. Peuple a dit, mina balaba, leur dit, Monisco dégage. Si l'on va le dire, Monisco Monisco. Peuple n'a voté avec le bois. On a ma contradiction, il y a un moment, on a dit, surtout le baga. Nous avons vu la classe politique, toute l'élite congolaise, puis surtout bien accompagnateur un système avatar, bana misala système bateau, baza pour entretenir le système ezal. Parce que ceux qui sont politiciens, il y a solo, disons, politique, il y a solo. Maman Gisèle Balga qui base masse populaire, on a pas commissarié peuple. C'est-à-dire quoi? Bala qui sa masse populaire, on a pas droit na bango, bala qui sa masse populaire, devoir na bango, et surtout, pas faire comprendre les masses populaires, on a qui ba devoir na bango, il faut pas appliquer yango, sans que base de la mot d'ordre et leader, moko bodo à son golo pakala. Parce que politiciens, nous, sur la Congo, à un citoyen, à un droit na ba devoir, n'enge moko yanga inayo. Moïse Katumbiaza na batwa na ba devoir koleka yote tilo mboza na batwa na ba devoir koleka yote peut-être statut aza na moi à titre la président de la République et puis c'est ba droit moko boy par rapport à la constitution de la statut na mais aza mutuloro ayonanga donc quand il faut appliquer ces devoirs nous n'avons pas besoin d'attendre Martin Fayulu appelle sa mission mot d'ordre quand il faut appliquer ces devoirs ce n'est pas besoin d'attendre ceux qui leader ni appelle sa mot d'ordre les populations à la situation donc il y a un peuple masse populaire ezali population ezali groupement d'individus au baza inconscient ya badroit na bango na badevoir na bango au baza incapable ya kosala baanalyse politique intelligible au baza capable ya kokoma na esprit critique ya situation ya mboka alors que peuple ezali groupement ya bapopulation ya bapeuple ya baindividu oyo baza conscient na badroit na badevoir na bango et quand il faut passer à l'action pour na badevoir na bango bakoatendre lorsque leurs droits sont bafoués. Na repose exemple mais c'est en France 3 jours et sur les communes de grève les qui n'a pas mboka mutu pesa bon mot d'ordre ça c'est politicien mo c'est bon bobima ba si les gens to ba bande ko sala paka na bango à la France nous devons la situation bobima bala mais ils ont mis Macron à genoux pour la simple raison que carburant essence pharmacie ça qui a 3 centimes. La France a été mise France dessus dessous parce que la population française a été consciente n'a pas droit naïe et surtout a bénéficié à devoir naïe. Et la classe politique congolaise a péché. Dans la classe politique, depuis 1960, cette classe politique-là a péché de transformer la masse populaire congolaise en peuple. Ils ont préféré élever le mouton des brebis où les alagations ont dit les cambous. Mouton la bango dit bouton, bango béton. Mouton la bango sali bouton, bango la borobel à la FPC. Ce qu'on va sali béton. Argumentaire, bazan béton. Alors que Batou Baza Kokufa, n'a pas mis le bien Batou Baza Kokufa, en un mois on a comptabilisé plus d'une centaine de morts. Si le Mouya Salini, à quel Centrafrique ça l'a fait? À ceux qui étaient sous la Rwanda. Mais Mboka normal, la France, c'est que 2 personnes ont couché dans l'accident. Au moment où le président de la République a réagi. Et la situation, au moment où la dame sous pays national. Mais dans Mboka, même la télévision nationale, Babeta Alisola Benidé, Bambou les Betami na Kinshasa, Batou Bakoufi. National pour vous dire que l'individu a le pouvoir, il n'a la cure de la situation de la population congolaise. Parce que à
aza mwana musala ya Hippolyte Kanambe alias Kabila, aza pour protéger Kabila na minute. Voilà pourquoi tout Congolais conscient de ses droits et ses devoirs doit mettre hors d'état de droit. Mais si tu pourrais apporter quelque chose côté à opposition pour pas mettre un peu qu'on changer tant on sonne dingue bango bazo mais la makambo quoi que bango nini pona côté à opposition. Maman Gisèle ou maman Tono Bini la mutuno tuninga yo moni constitution congolaise au biso de la charte d'occupation. Ils ont ma particularité mo boye acha article on va benga article 64 où ils ont popé sabatou de droit de mettre devoir tout congolais a le devoir il y a remettre hors de mettre en échec individu tout groupe d'individus où ils ont pouvoir na kanaï doit régner na violation de la constitution. Donc la politique on a dans le banayo to ki ba la ki ba politique ya solo oyo basala ka pédagogie vis-à-vis de la population vis-à-vis de la masse populaire et surtout que ndenge ba yidi bango ba élection oyo discours na bango eleke za articuler place moko na article 64 parce que les droits constitutionnels baza ko violer mais ça ko droit mais ça devoir constitutionnel baza ko buka mibe ko mboka te communication na bango fallait ça la place on a pour le peuple à comprendre que yende faut destin na maboko moko voya ko dikisa mboka na te mais ali biso nyoso voilà pourquoi ngala lobaka il faut tout ça là qui congolais nyoso akoma leader oyo na mutu na aza ko kanisa ke yende moto ko dikisa mboka wana oboni nga mama Gisèle na se comportaka na se comportaka na état d'esprit na yedi ngam no sauver Congo kufa pour la mboka place aza na mutu na yedi yem to sauver Congo yo place oza na mutu na yedi yem to sauver Congo toza sur 80 millions d'âmes na 80 millions de madame sous 40 millions d'adultes majeurs donc ceux qui ont 40 millions de leaders yo réalisé la opposition à ça les locaux alors que pendant les dernières 60 années ils ont montré leur incapacité, leur insuffisance à apporter quelque chose de viable au peuple congolais. On a une classe politique, il faut qu'on éradique Bango. Nous n'avons pas de politiciens au Congo, nous avons des préfets, des étataires, des illusionnistes. Voilà ma manzo sur Maloba. Ok, papa Zoro, tozozongisa tozokota ndeko moko bongo tozongisa tosukisa émission na yo. À tout à l'heure. Ok. Voilà, to kotisi ndeko o ezalaki ndeko na biso Zorobile lazali mobundeli mboka azali résistant. Là tozozwa ndeko moko nde tolobaka na kati ya Diamant Noir TV eza antenne na biso ya liberté d'expression et puis tozana pona biso nyonso tubana ya Congo. Tozokota ndeko na biso o azali mutu côté ya cash. Donc tozozwa ye totuna ye mituna oyo biso tozana ngo likambo ya population ndenge to kotisi o ezali maître Churamboma. Bonjour. Oui, bonjour, maman Gisèle Oumba Diamant Noir. Oui, maître Churamboma batbazo landa yo awa tolingi totuna yo moi question yo utaki Kinshasa déjà outi kuna totuna nanu avant que to banda rotuna ba question maître Churamboma ozalaka nani ndenge papa na biso Zorobile la koti a se présenter et yo se présenter lelo batbayeba ozalaka nani ba tendance na yo pe ezani ni po batba comprendre ndenge tozotuna mituna malobi pano. Merci d'abord na batio soazola ay ba opio soazana li. Merci mingi na ba congolais nyo soazana ngai na ba congolais d'abord. Oyo ada averti na loba. Naza un sportif de haut niveau averti. Rôle oyo ba Mohamed Ali bazabo sala, rôle oyo ba Vitali Klitschko ba saïda ba Ukraine, rôle ba sala yango na zo sala. Kozala légal et puis koluka tout ce qui est bien. Ne o ngana sa ina koza na couleur ninga na ozana mo parce que biso tozala besoin ya Congo bonga. Tozala besoin to apporter solution pour la Congo na biso. Couleur na ngeza kana na lingi ba antivalente, na lingi te esiko to kolo ba i ba ko mo ba ko na c'est là où moi je suis pas, mais pour ça, n'a pas vraiment un Congolais investi, mais je soutiens que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et Vital Kamerhe et local et unique pour se cacher, c'est un soutien, mais là la couleur. Ok, totuna yo motuna o tozana ngo lelo tomoni population ya UDPS, to ba Congolais mususu bazo telemela Rwanda na Kabila. Mais Félix Yemo azali pona ba peuple congolais parce qu'il azali président ya peuple congolais. Lelo azobenga Kagame son partenaire viable et azobenga Kabila son collaborateur. Est-ce que maître Churamboma au monite que Yemoko Félix est-ce que azosela makambo oyo peuple ne azoloba to bandeko ya UDPS bazo telemaki bakboma mariage wana azosela yango te malobe pa na yo question na biso. Na la défouler à vous répondre likambo wana maman na Gisèle Oumba. Parce que moto auto le bande bolanga zéro bilele
auto zala na odombo bango bata RCD Goma bango pe bazolo baka bango pe bango batu na Goma kuna bazaki na alliance bango batu na Goma on le bakomolela bakufi mais tant nanda bato bango bakoma di bazape kuna bazo sela bango bango bazo zaka ko pointer du doigt ya batu mususu bango moko Maître Churambo mabiso to tuni question ya président de la République yo zongi sibiso na zoro bilé il faut que dans malais pour congolais vraiment font marteau il faut piquer na papier pour la raison mais c'est pas comprendre dans une bonne sens parce que les lois sont alliance Félix Azolo ba ya Kagame bali nyo sofa nga na soutien na Félix Tshisekedi mais naza pour ya ngote naza contre makamona ya kosakana te alliance ona yiba sana Joseph Kabila na basana na Kagame je suis pas pour mais la réalité des choses makamona banda lelo te malamuso pour une petite histoire batazo landanga ya lobaka likako na zongela kayambo makambo na mboka na biso mutabanda yango na mboka na biso ezali papa oyo aza na poto oyo akomona papa ngwanda ye mutasala ke bazelo bebeli bakaka mais tout le monde soit comme le pouvoir pour compliquer biso machine na fabrication na bango eza papa ngwanda mo dede muta liboso asala deal oyo mwana na pela makasi lelo kutu na moni yango ekomi elengi na biso atu champion mpe bazongeli partenaire na ye akala na boyi na butu bazalaki na bango baokasa bato nakolanda ye lelo bacomprendre donc ebandaki liboso na Jean Pierre Bemba mama na ngai andimi l'inacceptable estce tebelaki nango moto amomaki Jean Pierre Bemba aza te azwa sec blanche Jean Pierre Bemba andima 1+4 alobaki congolais malibanda wana biso tosilika na 2006 bana mwana ntiango mwana ingasani alobi moto akobima saka na Kabila akokufa mama kanga mwana yo lero na Kabila azaki angelu ero wana bafingaki ye te pourquoi bamakamuso azolo balobaki yango te te papa na biso pe ya sonam papa na biso ya palu jefunyi butafunji asala pena alliance na Kabila alobiki Kabila a préféré Kabila ke papa Tshisekedi ezalaki malamu ayeli biso muzitu oyo lelo akomi mutu bakakomi osepelani na poto c'est ça oyo nga nazo comprendre te est ce que ezalaki malamu na moi bomba basala mariage bavanda lelo batoso bavandi sikoyo lelo oyo mpona kobangisa mboka etumbama mpona koboya bareglement de compte certes Kabila foto kanga ye même Kagame eza na compte à rendre danger mais tokokenda ngo na vitesse te c'est ça le problème des Congolais ne comprend pas on peut pas aller yango na vitesse parce que ekochite ndenge muze asitaka il faut tokenda ngo lentement avec intelligence ndenge bamindele basala tala Nelson Mandela a eu ses problèmes en Afrique du Sud tant abimaki na prison bandekolo okata oya lobi tokomamindele nyonso discours esanza babenga ye traître c'est le même problème tozala ngo na Félix lelo naza d'accord na zoro bilele na likambo bautoloba wana mpona bagénéral wana oyo bazongi biso na front naza nango mpe d'accord te je soutiens le président de la République mais naza nango d'accord ta komona les mêmes bato babomaki bato bazongi biso sur le lieu de crime donc là ça namoni yango ma compliqué mais na sagesse ya président de la République alobi bango lokola babandaki likambo wana tifu basilisa ti bakokanga bango yango mona totinda bango bazonga kaka kuna mpo toyeba likambo wana ebanda ndenge nini c'est ça mama toza na besoin makambo wana bakopanzana je suis sûr et certain que ça va finir et aussi il y a bientôt 24 matin alliance wana ekopanzana oyo yake CPI oyo mosusu bakangi bango yango moni atake bato baproposaka po bango baloba baopropose te nous on dit au Congolais tofandisa des commissions bien malaki na assassinat comme ça yango nde kofaire partir bato wana nyonso bavana bango na prison c'est simple mama ole tobomanaka tokizaka kaka ye mutu asalaki boye ye mutu mais anatana bato bazokufa Dominique de Philippin il a dit quelque chose olinga te bato bakufa 1000 après boya kovanda olinga te bato bakufa 3000 po boya kovanda mutu moko soki asakufi il faut molukela yango solution c'est ce que Félix cherche ole ya kovanda tofatolo bon bato bazokufa lelo toluki ke toza na bord ndeko na nga zoro azoyeba ngai meme odo bazoyebaki toza na arme oyo eza su makasi te toza na armema te toza na bibundela malamu te bokofaire face na bato oyo babongisa deja makambo na bango mais tokoriske de préférence tomema yango na diplomatie je crois ça marche déjà très bien mais naza mpe kocompatir na badécoration azokufa nazosepela nango te eza esengo te mpo bakufi baza bacongolais baza balide na bamboka na bango bafamille makambo ebele tozocompatir na bango mais tozolukela bango solution mpo likambo wana ezonga lisusu te c'est ça on attaque aux causes et non conséquences. Voilà maître Churambo mabiso tozoyoka oyo tolobi touti kolanda likambo mosusu oyo tout le monde amoni yango na réseaux sociaux ndenge elekaki na Congo central tomoni lelo ministre ya intérieur a réhabilité gouverneur na vice-gouverneur mais ba député ya FCC bango baye
pardon, ba déposer qui bango ba yeko déposer motion na bango ya défiance. Bango ba boyi likambwana. Est-ce que lelo cash na FCC ou bazana coalition? Au moins que quelque part batu ya FCC bazo respecter te coalition na ou basalaki parce que ministre o ya intérieur azali mutu ya cash bien sûr. Aza mutu ya cash. Et bango bazo teleme ya likambwana o ministre ya cash asali. Est-ce que vous avez que lelo coalition na eza ya malamu te? Malobe pa na mettre cho amboma expliquer biso ya mona nu likambu situation oyo ezo leka na likambu ya gouverneur. Nazo lelo mabe c'est le umba pour makambo. Pour que niveau na kopesa ba question ko ezo la sa maturité ya émission na yo. Kala. On les gens ne comprennent pas maman na ngai. Dato bisa yo que même cash tout ça na biso ba semblate même la muka wana. Eza na ngoni yoso makamba kabila. Omoni la muka so mona wana ko banda muzitu. Kobanda Mbemba, Kobanda Fayulu, tous wazama ya kabila. Parce que mutaza kuna te mama. Le tolo bezala kandengeni. Tala mayele ba police ba sali biso. Bazui ndambu ya batu batie bango na lamuka. Ezaka FCC. Bazui ndambu batika ni kune pa kabila. Sikoyo kotoyo biso lotika na batu ozo luka changement. Siko bango bazo faire croire ba peuple qu'on dirait bango nde bazana peuple. Or bango nyoso za système ya kabila. Bango nyoso mai lamuka wana nyoso. Presque tout le monde a déjà la action. Beaucoup de monde le un frère congolais, ou un congolais, tout à la macambo, après c'est des problèmes. Alors, pour tout sauter obstacle, moi je préfère tout faire savoir qu'on a fait ce que dit Chilo. On peut savoir au niveau de Bani. Tous les Congolais à de la Simanaï. N'a pas cet exemple, Moko. N'a moi, il y a Minembo, Basiliki, soit qui ma peuple, pas président de la République. N'a c'est pas et ça veut dire, pour reprendre la gare à peuple Minembo, il fallait Congo Mobimba en tout entier, là où on va la diaspora, tout civique. Après le président de la République à Molobani, mais la monnaie va m'accaper au Sénat qui peuple le voit dans la mode d'apporter, n'a pas la zone de la pouvoir, mais quand tu es pour réviser la vidéo. Tu vois comment peuple se voit pour être président de la République en place à ça. Parce que ce sont des pièces mises par Batia. Et c'est depuis longtemps, mais bien les gens ont pour tout déjouer, à vos fonctions. Tout peut sa président à Bissot Mabo. Bateau de soi, tout le monde a m'appelé là, moi, je disais, il y a la cache aux Bawana. Ce sont des gens, par exemple, en prison. Par exemple, tout le monde a la maison, ce sont des gens anormaux. Parce que les Congolais ridicules ne tuent pas. Ce sont des gens, immoraux. Batu ya cash, yo moro suso za mutu ya kote kuno zo basu batu ya cash bazaba. FCC. On le vit cash. On dit que tout le monde doit avoir la casse, ce sont des angélou. Oh non, il y a quelques textes pour tout ça, on d'accord, on tenir avant antécédent. Likamusus o tolobi ya Beni. Parce que eza passage obligé de tolobi awa nakati ya diamano activité tozobi ya mi makambo oyo ndenge to moni tango fort na mundos na ebike o répondre on met tuni motuna na biso na numbi. D'accord, na lobi ndenge baza sanctionné na likambu ya ba massacre wana oyo baza accusé na ba mindele na likambu ya ba massacre oyo ton mususu ezoleka kuna ndenge ka bango mutu bakei kuna. Maloba ipana yo. C'est ça le problème dans notre débit. Nous avons un sérieux problème dans notre pays où les gens ne comprennent pas. C'est comme si un criminel va faire une journalier de crime. Donc, on a vu tous les débats dans le président de la République. Bazami Sato, oui. Tous les trois personnes, pas différence tous les combattants. Mais il y a un certain point, je vois que quelque part, tous les trois personnes, moi, je trouve ça mal. Sur la place où il y a des crimes, c'est ça le problème. Mais la deuxième stratégie pour la attaque et diplomatie, que le président de la République a mettre devant et fait comprendre que Neri va aussi sa macao après tout c'est simple. Parce que mais yango tolito ba yo utolo ba tout à l'heure wa likambu ya papa na biso ngwanda motuna na biso ezali boye tolobi papa ngwanda oyo aza politicien biso no soto yebike ndenge aloba makambu ya mboka
comment na ye koloba depuis kalabanda koloba likambona ke mboka na biso eza occupé bato bazobundisa biso ba côté kuna ya est ezali ba occupant o ezali ba rwandais na ba ougandais na bango nyonso baza ko to pesi papa ngwanda raison maloba na kopesa raison ndenge nini c'est lui le fabricateur ya makambo bakutu na batuti na makambo wana nyonso tu mais landa histoire ya ve ngwanda na balivre na ya koma ainsi sont les glas na le crime soki crime nini nasala deuxième livre na yo wana mais ye mutu alobi ye mutu afabrique c'est lui le premier à fabriquer bamassacre oyo tokomi nango lelo mais papa ngwanda kazotere nango mpona nini papa ngwanda wana pour une petite histoire Mobutu azalaki affaibli na maladi alobi ke ngai na moi naza su maladi nakoka lisusu pouvoir te nazwa ndeko na ngai Tshisekedi totia ye premier ministre tozwa respect à son âme général Mayele lokola commandant ya nini mais mutu abuyaki ve ngwanda oyo lelo topesa biso exemple mais c'est lui alobi batia birindwa to batia soki mutu nini yaponaki wana likulia mais lelo toza na eta eza ye c'est lui qui ye mutu ameyi biso na tru oyo ntango yo azaloba na biso mboka ezokipe il faut yebisa biso ndenge nini atikaki occupation wana parce que ye nde aza fabricateur ya machine ya occupant ya baoccupant wana nyonso parce que bato nyonso baza na afrique selo badire na ye ye ayebi bango ndenge bakóma na pouvoir c'est que ye nde aza machine ya fabrication ya nini wana ye mutu akopesa biso leson moral te il faut se taire parce que ndenge toza boye tozelaka ye na massacre ya baétudiant na massacre ya bamumpe oyo etalama na février moko baboma bamumpe ya esili te ye alinga pesa biso ye akoyesa biso mboka ezokipe mpe eza lokuta mama mboka ezokipe te mboka ezokipe eza mboka oyo lokola nalobaka likambo mare fois nayebi ke je serai mal compris par les congolais mais ils finiront par comprendre omoni awa na france isilena ya kotia drapeau nazi awa na france c'est ça l'occupation apotoli bino mboka après baye korefuse bazongi mais par contre biso meme na bilembo wana drapeau ya rwanda epepulaka kuna te meme na bamboka towana bagere wana nayo tomona drapeau angolo mpe ya burundi eza te donc soki boyesi biso ke tozalaki infiltré oui par papa ngwanda parce que ye akimaki na mboka wana na avril mobutu akimi na mai ye mutu akimaki atiki occupation eza lokola mutu moko boye akimi atiki nyoka na kati ya ndako akomo repression na mosika nyoka wana koswa bino oza na baproblème sérieux mpo ya yebi makambo yango ndenge ezali donc bango ye kutu mutu akoloba te mpe ye mutu amemi biso na makambo tokomi nango lelo c'est grâce à lui donc ye aza kutu ye fa alobaka te vama na nde kaka nye atika ndenge félix azobunda na mboka na malembe voilà tozongisi yo papa na biso mpona makambo ya mboka ndenge tolandi maître Echura Mboma na makambo nyonso alobi oyo etali mboka totiaki mingi likambo ya papa na biso ngwanda oyo alobaka mboka ezali occupé na côté ya est bato baoccupé mboka ezali kaka les mêmes bato oyo lelo tozomonaki bake lisusu kuna kobunda kobenga biso te tokobenga yo ndeko tozomona appel na yo tokobenga yo tozela Zorobilel aloba tokobenga yo kobenga te po ezokata biso Zorobilel maloba epa na yo mpona likambo oyo tolobi ke papa ngwanda lelo topesi raison na makambo oyo abandaki koloba deja alobaka yango mikolo nyonso tu mpona makambo oyo ezoleka na este ke mboka na biso ezali okipe maloba epa na yo matondo mingi mama Gisèle Lumba omoni makambo ya occupation ya mboka Congo balecture eza ebele na kati eza nauti koloba sikoyo awa eloko moko boye très clair nayebi te ozomona ndenge bien lobi classe politique congolaise musala ifala sala kotransformer masse populaire na peuple asalaka yango te omoni tant toloba occupation ya mboka Congo mama Gisèle eza problème moko eza historique oyo ezo remonté à plus lointain que 1996 quand barwandais bakotaki actuellement oui toza occupé na baproxys wana barwandais baougandais oyo baza na kati ya mboka bango nde baza occupé mboka mais mboka na Congo eza occupé bavrai occupant ya mboka eza oyo biso tobengaka baimpérialiste bamindele oyo bango nyonso bapolitien babengaka badécidaire ngai moi j'aimerais bien moto aza kolobela mama occupation ya mboka ayebisa peuple congolais ke baimpérialiste nde baoccupaka Congo ayebisa peuple congolais ke baanglo-saxon basioniste bato baokipa Congo bango wana parce que Rwanda afabrikaka monduki te Uganda afabrikaka minduki te minduki oyo babundaka nango bagere na Congo bazwa yango occupation yango wana oza komona makambo wana eza makambo eza très sensible oyo enervaka bato ebele bato mosusu baza incapable ya kocomprendre yango ndenge fo bacomprendre oyo baluka bamidi ya 14 heures. Moi je suis de ceux qui pensent que le Congo est occupé pas en 1996 mais depuis 1483 depuis Diego Kawayaka na Congo
Le Congo est occupé par l'église catholique. Le Congo est occupé par les chrétiens. Le Congo est occupé spirituellement et physiquement. Mais physiquement, ils sont impérialistes et spirituellement, ils sont chrétiens, judéo-chrétiens, l'église abrahamique. Mais on les a pas débat, on a des fans de la moelle émission, on a expliqué, on a une normalité où on a Congo, on a libération ya Congo, abele la Jésus, abele la Mahomet, abele la Banzambe, voilà. Pourquoi tu n'as pas Bonzambe, mais Papa Zo? Quand Bonzambe, c'est trop l'occupation, beaucoup, tout une question d'occupation, on doit répondre. Occupation, ils ont esprit, ils ont physique. Dans l'esprit, nous sommes occupés par les religions judéo-abrahamiques. Dans les physiques, nous sommes occupés par des troupes impérialistes. Congo, État indépendant du Congo, République démocratisée du Congo. C'est eux qui occupent le Congo. Rwanda, Ouganda, Burundi, Bazabana, Misala, Yabatuana, Bazabana, Misala, Américain, il y a Israélien, il y a Français, il y a Allemand, il y a Canadien, il y a empire, il y a impérialisme. Ce sont les vrais occupants du Congo. Donc, tant que tu es dans Congo, occupation. Bien que tu aies épargné, mais il faut que ça va tout les Israéliens, il faut que ça va tout les Français, les Américains, les Chinois, ce sont eux les vrais occupants. On est basé sur la logistique, on est ceux qui peuvent la police, c'est le président de la République. Dans mon baboy, le boy, c'est le Mabocha, le Mobissimo, le Pédio, la Canam, et Antonio Silombo. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est passé. C'est ça l'occupation et c'est sur ça qu'il faut mettre nos armes. C'est ça qu'il faut tirer, il faut voir. L'homme sur l'Ingana, l'Obana, Mouton aussi pour les Cassico, et dans ma amie, qu'on peut s'arraber un culte, il y a un émola, Koloba, Bachara, Malgam, Namakambu, Obako, Salado. Nanya évité que Tino Botan a deal na Kabila, ou dit les partenariats à permettre, on va se toucher mutuellement. Bozo ko sabana ni tango lobi sabatouke, to soutenir Tino Bokoto Kanga Kabila. Alors, il y a un mot Tino Boso à l'église de TV, aga oyemba kolega, derrière Simon Kangibo la Kabila. So banyo yembe la Kabila, donc il appelle yemba yemba nengwana te. Et dit le Bozo sabatouke, to sa simati Tino Bokoto Kanga Kabila. Bisogno se dit que l'appareil judiciaire du Congo, l'appareil militaire, l'appareil économique, ils en ont maboko ya Kabila. Si vous pouvoir ni bon ça, on peut beaucoup en Kabila. Parce que seul beaucoup en Kabila, il faut m'y bégo, il faut pas ministre de la justice. Ministre de la justice, ni on peut s'en ir en Kabila. Parce que dans le Kanga, ils ont armé. Na parlement, on a beaucoup de conseils, les lignes, les boules, mais la bofane de la banque, on a FCC, c'est dans le Maboko, il y a Kabila. Na parlement, le Sénat. L'Assemblée provinciale, pareil, ils ont un Maboko à Kabila. Si vous pouvoir ni besoin, on va ça va tout au mais malin, mais tout comme. Alors que les pouvoirs à horaire du jour, quand vous dites que l'autre est en temps de répit, Azaro s'est préparé pour Zonga. Il y a un moment où il ne faut pas l'Assemblée, il faut le pouvoir. Bazonga, c'est criminel, c'est bon, Zonga Kula. Si vous avez ça va tout que, tout ça a dit, le mot où il met au limite, il faut tout comme il faut tout la maturité, tout est la cerveau, surtout quand nous avons la prétention de parler devant la population congolaise, il faut respecter. Nous devons arrêter de prendre les gens pour des cruches, pour des corps. Et pire encore, aux gens comme ça, émission en direct, aux autres sur la base en direct. Et ça, c'est triste. Bon, voilà. Ok, oui. Ok, papa, na biso pona kosukisa na yo tolito tuna lelo pona likambo ya changement ya mboka wana ide na yo to likanisi na yo ezalaki nini pona komona mboka wana lelo makambo échanger makanisi na yo ezali nini pona situation na kosilisa yango pona lelo. Na bandeli lisusu pona kobongisa makambo mboka pona kolibere mboka wana il faut bozala na population moko aza conscience. Il faut que la population ait dit qu'on a une analyse politique, on dit aza capable de faire critique de la situation mboka. La population dans le Congo n'a pas communauté. Autre ça dans le Congo, ils ont le droit de propos à mouton, on va dans la berger, on va dans la libère. Au moins tout ça les millions, pas comme moi va te dire qu'on tangama. Ou mouton va le dire mouton va dire. Et donc on les a reproduits sur moi parce que nous n'avons pas encore pris conscience que c'est nous qui allons transformer ces Congos-là. Et dans ce Congo, pas la tête mouton, mouton on a tout ça dans la Congo là. Aza mutu lo ngai na yo ye place na ma incapacité tam sunga aza génie na makambo ko soki to continue na conscience ya peuple wana nyoto capacité na ya ko transformer mboka omona makambo dele ko bongo mboka voilà pourquoi to lo ba bato wana ba politique amener les peuples au soulèvement populaire parce que seul bouleversement ko ça na Congo la situation to wana lelo le peuple mtako ça la yango certes bato ba kokufa mais ça sacrifice il faut ça parce que la nation s'est construite par les sangs de ces martyrs, de ces héros,
Donc ceux qui sont incapables de se sacrifier, c'est patriotisme prêt à mourir pour son pays. Bisson les tous à patriote, tout comme patriote. Grand prêtre, honorable président, t'as la churambo manenga zo yembela tilomboa. Mais Moutou a sérieux. Limbisanga na zo suma loba moulayi mama Gisèle Lumba. Moutou a sérieux. Ceux qui a vu pédigré à tilombo tiango na mesa. À Hollande besoin d'un président de la République qui a falsifié un diplôme dans l'Institut d'insertion sociale de la Belgique. Et vous applaudissez, vous avez un béton devant le monde entier. Vous avez un président de la République, à chaque fois sur la parole à haute voix, c'est pour dire des bêtises aux yeux au-dessus du monde. Et si vous avez besoin d'un bateau, vous avez Hollande, Zoba Yandengwana. Mais oui, il y a un autre de Bakofinga, il y a un autre de Bakofinga, mais sur le bio, ça la bilan quand même. Il y a un bandit qui travaille depuis janvier, Félix Azubo Kondi depuis janvier, si tu as commis si en décembre. Au cours de la bilan, au cours de la monde. Ngai taona bimana na Kinshasa mama na ngai mbule banda obeta batu bakufa te taona bimana na Kinshasa mbule banda obeta to alomona ba pirogue na Kinshasa te donc ce bolo ba bilan na ye botala la situation Congo eza na oso mbule beti eza normal te batu bakufa 60 après mbula mo beta ki nzela ebukani aveni boka sabaute ko inaugurer il y a même pas un mois na minzo to so la no ba ni de kuli na ba dodan ezongi nzela ndenge nino e bino boza ko loba béton. Et bien justement, ceux qui sont à la direction du pays n'ont pas les compétences nécessaires pour faire ce travail-là. Parce que on réfléchit les alliés, canalisation des eaux usées et des eaux dépluées. Pourquoi quand on a là, on a ponte, on a meuble, sur le déplacement, il y a un déplacement, il y a un donc, ce qui a il allait mettre des gens qui allaient réfléchir la direction là pour la rebondir. Sur le plan social, ils ont misère sur misère. Il ne passe pas un jour au Bakwaza, on est dans là. Il ne passe pas un jour au Bakwaza, on est dollar et mati. Sur le bilan, on a dit, moi, à part qu'on voyageait, qu'on kennara par-ci, par-là, faire la manche, en train de quémander par-ci, par-là dans le monde. Mboka est dignité. Donc, tout le monde qui est présent, nous sommes à Mboka. Et ça, quoi, j'ai fait là. Alors que vous avez de la ressource humaine qui est la première richesse du Congo. Vous avez un pays qui est potentiellement le plus riche du monde. Transformation, il y a des ressources humaines, mais papa la biso zorobile, tous a besoin ya mboka, tous luka mbongo, et kota na mboka makambi banda. Tant on mutake libanda a eu 1 milliard et quelques de dollars, aye na ngona mboka. Au moins que au lieu que mboke kweya na mbongo wana e bakisi so eloko moko tant mso esali na ba hôpitaux on ne sait jamais. To ebite côté ni ba rotia mbongo ngo et travailler malamu kutu akende libanda na mbongo ke akende libanda ya bongo. Okoye ko lobani pona yango. Tant mbongo wana 1 milliard wana zoni. Oui. La communauté internationale, le pays n'a pas d'amis, le pays n'a que des intérêts. Donc il va payer 1 milliard de dollars. Oui. Question faut que la présidente en contrepartie aux hommes israéliens. Bakabeli 1 milliard de dollars les beaux boke na ngokuna ezala raté na ba relation internationale. Mboka monte on va te payer 5 milliards de dollars et les beaux hommes israéliens. En contrepartie, à continuer on a Congo ya ba Congolais et que les Congolais vont rembourser en retour. Si 1 milliard yango azui et ça ligne na mboka. 15 millions portés disparu dans Vital Kamerhe. Tombo ya papa na 17 millions de dollars. Moi si na ye na coopération ya diamant na nini mafia et comme na sommet de l'état et makambo wana mama na nga Gisèle Lumba to beta maboko yo soki États-Unis Donald Trump aye na France azongi na États-Unis ici américaine na 2 milliards de dollars dans la France. Il faut rêver grand, il faut rêver être puissant. Nous ne pouvons pas rêver de pauvres. Nous ne pouvons pas rêver la soumission. Parce que Moutou a payé 1 milliard, on a eu beaucoup de dollars. Parce que contrepartie, dans l'entretemps, Vital Kamerhe a nommé moi chargé des études dans le cabinet président de la République. Moi, je n'ai pas chargé des études, je n'ai pas de compétences. Et dans ma cambu oyo, il faut réfléchir dans la canisa Batu oyo baza ba responsable ya ba crime imprescriptible na mboka wana. Président Nabino Lobi, il ne va pas fouiner dans le passé. Pour dire simple, il n'y aura pas de justice pour la bateau, aussi, Tima, Robert, c'est bien, dans 12 millions de morts, si on a besoin de surtout la bilan à 10 mois. Dans 10 mois, ce qui s'est passé, nous avons vu Sinara Mokabila revenir en puissance. Alors que tout le monde a dit que Toko Kabila, là, système, le pire est que le système s'est encore implanté
à cause il y a tout sur le média 14, on a mon cas on fait 4 c'est Kilombo qui a fait un deal avec ces gens-là, un deal au nom de tous les Congolais, alors il y a la légitimité à la tête. Voilà pourquoi la Mboka Loa Amérique, la Mboka Loa Iran, Chine, il sera poursuivi pour haute trahison et exécuté sur la place publique ou alors une seule de prix. Maintenant, nos mamans. Merci Nayo, mais papa Nabiso Zorobile pour les lois qui peuvent éviter Nabiso, mais les camions quoi ko bakisa na makambo autotuni en moté avant que tout soit monté général Bamwela et plutôt Sukisa. Pourquoi ko le bani? Oh, et là parce que dans le Bakaka, ils appellent à solidarité congolaise, solidarité appel à la mobilisation générale par rapport à Mambo sur le calendrier café. Au moni bande ko appel ni bazako tambola contre MONUSCO, bazako coupa boena boy. Biso a na poto de prévoir le 14 décembre, samedi la semaine où samedi prochain, je voulais dire. On a Bruxelles, nous avons une grande manifestation, puis qu'on va dans la 10h du matin, et qu'on met ma biso dans le bureau, il y a ONU, dans le cas de Belgique, où il y a et puis peut expliquer que le peuple a la besoin de discuter la boca. Il est peut-être temps, il y a revoir un mandat Nabino, beaucoup ma force, beaucoup active, pour les beaux apathiques. Beaucoup ma force pour traiter ma rebelle place Bazala. Comme ça la vérité va jaillir parce que nous sommes là qui vont des avis pour leur protéger la population. Au cas contraire, il ne faut pas dégager. Donc on continue après marche avec l'ambassade de Rwanda pour que ça va Rwandais. Bah pour récupérer les monamons bani Rwanda au bazar le balelo minemboza bango. Bazar ba congolais ce sont des bani Rwanda parce que il n'y a pas une seule tribu, une seule ethnie au Congo qui s'appelle les bani Munene. Et le Rwanda to expliquer bango to ça la net comme ça donc tout ça on venga ba Zaïro ba congolais nyonso na Europe occidentale. Tout à la samedi prochain à Bruxelles, la porte de Namir à partir il y a 14 pardon à partir il y a 10h pour tout ça la manifestation parce que bandeko na biso ya Beni ya Butembo bazala besoin de soutien na biso. Le soutien na biso zali on a que ça bango que toza solidaire en sortant dans la rue pour na ba continuer kotala eloko bazali kosala. Et eloko asuka na lo baga zali maintenant mingi na yo zizelu mandengo pesi biso lisusu occasion ya koya kosola mboka ya kosola la population la peuple oyo eza kolanda yo baviper na yo c'est toujours un honneur pour moi de me retrouver na média na ona solo la parce que na pire il faut to lo ba to na ba serre na biso ba tanti na so ba série ba sola la danger entre autres yo zizelu en tout cas nzamba bakoko azala na yo et puis apesa yo mingi ya koleka na yo pe libota mobile ngeka mama. Merci Zorobile, merci. En tout cas, na sepi na ba compliment et ça la paix malamu. Merci Penza Ebele pour na to su ki sala mukwa lelo to ngai to ba likambo o to Zorobela ya Mike Mukeba lelo to zotuna bande kona biso ya lamuka il faut batala likambo wana Mike Mukeba o azali mobundeli ya mboka tout le monde ayebi lelo azana prison ya makala et sali mikolo ebele likambo na ye et kata makite batie na kati ya prison ya makala. Mais est-ce que batu bande kona biso ya lamuka ba abandonner quelque part Mike Mukeba ndenge bande komususu ba komeli biso bande komususu o ba utaki kuna komona modèle ndeko na biso Mike Mukeba azali mutu oto yebi aza mutu ya mukete azali tolobite ke na mukili batu musu baza mike musu baza minene non mais Mike Mukeba aza mobundeli mboka oyo peuple congolais surtout ayebi lelo aza na prison boza wapi batu ya lamuka pour Mike Mukeba azaki koloba toujours au nom ya lamuka tango to bande komona diamano raza mopayate pa Mike Mukeba na yebi na yambai na ba émission ebele na yebi ndenge na tune ba question ebele ndenge nini Mike Mukeba a défendaka lamuka tango azalaki libanda mais lelo Mike na kati ya prison eloko to koyi koloba ngo et puis na biso ba peuple congolais des fois tozalaka soki diamano raza na santé malamu nazo seka boye naza camarade na yo mais lelo soki naza na problème naza na kati ya hôpital nazo bela to naza na likambo moko boye naza na besoin ya soutien na yo kende konanga yo ozalaki nanga to bande kolia komela okomona bato mutu na mutu azana na coin na ye tomoni lamuka bazosala ba démarche ebele bazotambola makambo nyonso bazosala tozoyoka te esika bazoba likambo ya Mike Mukeba tozoyoka te ba dirigeant ya lamuka esika bazotelemela problème oyo ezali ya Mike Mukeba mais biso na kati ya diamano awa ezaka liberté d'expression oyo nyonso osali malamu tobeti maboko osali mabe tolobi ndenge kaka ezalaka mosali na bino diamano azaka molobeli na bino ba peuple congolais servante simple ya bino donc tant botinda ngana lo balikambo tolobi tozali d'accord te komona likambo ndenge ezokende ba condition oyo Mike azo vivre nango na kati ya prison wana ezali na ba côté musu ba futelaka mbongo ba futelaka ba chambre wana mbongo po mutu azala kuna
ba selile na bango bazaka on ba futaka bambongo ya oyo côté ya yomoko côté po biso to kenda kuna to côté kitina ka to kenda kotala politicien na biso awuta ko bima oyo to bingi na kombo ya Frank Dion na pesi mbota passant to komati kuna to moni ndenge nini ezaka na kati mais côté Mike Mukeba azali il faut to mona quand même botelema ba konzi ya lamuka bazana bambongo ebele mais botala likambo ya Mike Mukeba ipoza na prison to yo kapé bosali quelque chose que to yo kakate ndenge makambu ezokende vraiment na ebité bozala rapena na mitema ndenge ni likambo ya Mike Mukeba to lobela ngo pemba la sima pona lelo to lobi quand même wana po diamant aura pesi information na zwaki na zui bandeko ebele o bazokomelanga pona likambo wana ke likambo ya Mike Mukeba to lobela yango pe lelo to beteli yango lisucete to lingi ba dirigeant ya lamuka botele mananu botala ndeko ndenge aza na kati ya prison ya makala oyo azo souffrir ti lelo justice na biso to ebite so zo kipe ba côté mususu ezo kipe yango côté mususu ezo kipe te donc justice ya RDC bozo sala musala na ndenge sengeli penza te to loba yango sans komache ba mo bo kipe makambo nyonso tu botala likambo ya Mike Mukeba bo sambisa ye soki aza na tort bako comprendre vos quotidiens mais bo sambisa ye nanu ndenge bavoka na ye balobaki ke makambo wana bazolalisa yango azali siko prisonnier neti bato nyonso to deti bato nyonso tuté po biso ba peuple congolais to yebaka mboka wana eza ya mutu te eza ya yo ozolandanga tango tali likambu sala analyse na ndenge o esengeli ko sala analyse te na sentiment parce que diamant noir nde tolobaka nazali mutu ya mutu te nazara mutu ya peuple congolais oyo alingi kaka amona ke mboka na eza malamu nde diamant noir azara sima na yo oyo za na besoin ya komona mutu nyonso na Congo azwa lipa ya kolia ndenge yo vani na poto zolia ndenge bandeko na biso to mona bango na Kinshasa bana bazokende classe nde yango diamant noir alingi avenir alobeza tango mususu bana wana pe to mona bandeko na biso ba vivre na kimia nyonso na mboka ndenge na France ezalaka soki likambo ezali to moni nde batelemelaka yango obeti mwasi omoni batelemeli oyibi mutu na nzela omoni batelemeli donc eza justice qui par à côté te et qui par mutu nyonso même Sarkozy asambi makambo asali likambo bazolande na justice parce que Sarkozy tango azalaki asalaki boy to lingi justice ezala bongo na kati ya RDC pona kosuki kambo mususu tango boza d'accord te eza kosolola parce que eza bitumba te ezali makambo ya mboka toza na besoin ezala toujours malamu na mbala ya sima. À très bientôt. Nalinga bino ebele ba bon dimanche. Diama Gisele Umba Gisele Umba Nakolena na ya Diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diama